mariage ndenge akufi yabi aliwa moka briske semaine oyo avant akufa le premier ayokaki mama nini akende peut-être basali baexamen bayebisi aza na malaria na typhoïde bapesi ordonnance asombi bakisi baperfuse pendant 3 jours bando perfuse jeudi vendredi samedi balibere dimanche na ntongo ayoki na ye bien après perfusion fo banda sous traitement mosusu soki osisi perfusion kasi po lundi na na ntongo alamuki mpe asukoli alati bilamba mpe bien abimi na mwana mwasi nani bake na dispensaire na pembeni na polyclinique maranata bakei mpo kezwa traitement la bakomi na hôpital ayebisi docteur ape mo nde na tamboli boye nayoki vertige docteur ayebisa bi te feza bamai wana nde bazala kozongisa yango wana ndenge otamboli omo lokola olali 3 jours otelemaka te lokola otambi yango esali vertige fana totala tension batali tension moi tension eza ya kokita makasi bayebise bon fanda tobanda no na temps tobanda no na kisa tension bapesi kisa tension apesi kisa tension esili alali ntango alali ti moko alamuki asubi te bade atofa bama moko atelemi na ye yoki bien esi docteur nayoki nanga bien nani nazonga nanga ndako docteur yebisi te traitement oyo oyelaki ya malaria nanu ozwi te totakali na tension mpo ndenge olobaki ke tension ekiti sikoyo ovanda te mpeso okisi sika sikoyo ya malaria na yo ndenge oyelaki apesi mpe akisi na yo atongana kati afandi na ye peti mo alobi nanga o georgine nayoki nzala simbi yango na sikre apesi fanta apesi sikre kaka meli adoyebi bakompanaki na hôpital ngai akompani te bakende bisa mwana mpe mwana benga na ba 8 heures wana abi nanga yaka mama aza na hôpital tension na ye eza ya okita na ba 8 heures wana nga mpe mama ona ke kuna na hôpital esika azalaki tovai na ye ti bapesi bakisa batension wana alali mpe alamuki asubi tension mpe ezongi nango normal après ayebisinga azoyoka nzala bapesi sikre asombi sikre na pesi abi te funa lia mpo nazoka pena nzala funa lia kasi natuni docteur ekoko lia ni docteur abi te osala ta mwa thomson moko boye ye moko tabisinga abi te oluka mindone tosalelanga thomson kaka ya buyo me ezala na mafuta kaka moke me ya ulika moke napesi mwana eve dani mbongo abi kende mpa sara mposa sara mbongo oyo asalela mariage ni mwa thomson dani mpai na mbongo asaleli ye thomson wana na fufu baye nango mpe na hôpital wana nga tovai na ye kaka na hôpital ti ba 13 heures bayeli mpe biloko wana ale fufuka mokie ya bandi ya deuxième phase fufungo etemi kaka na monoko moko abwaki yango mbala moko ntango abwaki yango abi na liaka biloko pamba loka na bengai mpe ya régime mpe ayaki ya régime ayebisi kasi lie nango kaka biloko pamba abi nango lia na ngai ale biloko wana suta mpe balia yango asisi azwi mpe suku mpe misuta ameli esisi alobi sikoyo nayoki bien docteur nakozonga ndako docteur alobi sikoyo sava okokozonga ndako ye moko abina pema nanu ayebisi ya tofana kasi libanda nayoki na kati nde nalemwa biloko ya moto nalemwa biloko oyo nayoki molunge makasi tobima libanda babimi sikoyo libanda yati bakiti bavandi libanda namoni libanda yango éclairage moko ebetinga na misu neti moi wana ezobetanga na misu nakokoka te tozonga na biso na kati yalobi kasi sikoyo tobimi babi kuna na kati molunge tozonga sa bi tozonga na biso bazonga na kati na yaya na eve na nani wana nga sikoyo sikoyo ngai loka bana ntongo nafungolaki maison te nazonga donc efunga maison parce que nayaki na mbongo moko ya bato fo na libere bango babilo na bango bazalaki na matanga mpe kaka nga nazongi maison na ba 13h30 bango batikali kuna ayebisi yaya bo yaya naya mposa tosola no me namoi po atali kama tosola te ya alobi te tosolola aloba na yo abi mikolo nde bato bazokufa na tension yaya okondima te tension ezoboma bato mingi yo lokomesana kanda keba longolakana tomoni likambo yango eza eyeli oyo makasi nde nini yeba nde nini ya kokitisa likambo wana mpo tension ndenge ezoboma okomprendre te yayebisi nayoki sa tokenda abia epema na nalaa na likolo ya bank atelemi abongisi robe na ye alati liputa na ye amati likolo ya bank atie motu kote ye azalaki makolo kote ya eve oyo ya namoni éclairage yango ezobetanga kaka na miso na baluka nanga boye ayebi likambo te baluka atie bakolo kote ya régime motu atie kota eve na miso yaka mama motu achange mais azoloba nde meya miso mamoko echange mo motu alembi docteur ayeso atensomètre atalango docteur mo mpena alobi o problème nini c'est comme ça bokenda ye bonde etant docteur osala papier ya transfert motumba moko asubi misu eke likolo o yaya na somo wana yaya akimba moko na émotion na diarrhée mama osali yaya komo okima mbango boye bato bakangi mamo yaya nga mpe nazoya bakomi na kwango wana moni yaya bato bakangi yaya diarrhée akemanga tuni yaya nini alakisaka kaka kende kuna na hôpital
là comment peut-être na côté de la voiture là tomber boya côté de la voiture là côté maman na kata voiture côté na voiture boy na ça le quand tu na jouer bonnet na mimi donc maman moto subi soit sumbi même si maman ko mwana yake Jean Mbali Foucha singa maman abina zate ko ba bongo te ko maman ko prier na kata voiture comme ko ba ba sa prier mususu na sa prier remercier ma panzan o ndeni biso sa prier mususu zo remercier ngabi o nga zo mona na sima bino ko na liboso bo mona ngote manje na zate o te so fa la bite bo za na kalma to ko mamba na bondeko ba réanimer daka ta to juka ni mwenza to virer kaka kapela po to zwanzela ya Kazangulu wana ntunye akufina to fa partir à vitesse de bondeko 16h30 à 17h pas kufika 16h30 to comme na bondeko à 17h batali cancer wa ça kufaka boka boyene bembe mo to amba bina hôpital ya te boke na ene boke na la police te bembe na bino boke zo mukanda on pe na za nganda toke na la police kuna ba $20 mukanda to pesa on va faire la constat na ba taita ti ba to mutsa kufina mukanda na la police faut $20 to pesa $20 pesa $20 to pesa biso commandant ko mona nani kombo les kana kwa mukanda kuna ko tala moka to pesa $20 asali mukanda na ti ko libérer biso ba 18h moins tozongo susu na kwa to sa bembe kata voiture tozoka chauffeur to luwa ko na 16h tozongo susu na bondeko na bembe kata voiture ngape moyena kita ko sika mama kita ko banga moyena kita te profession na vandeli na ndenge asumbi na za deja ya kubeba na lepe na likuta ona lati moko na bayana kaka lambo na lati ona saleka na lambo sikoyo ali moyena kita ya te posu na kiti e osima te ko na deja ya kubeba na nia hii deja ndenge asumba komanda sa vanda apesi mukanda tozomona bondeko ndeko mukanda na batangi basese papier na papier kopesa 43800 na mincho watu akina mbongo te totikala kaka na 7000 francs 7000 francs na kaka course moko chauffeur mama biso obanda yolo ti bondo tozuna 7000 wana na ya minute wana ya 16h wana 16h30 topesi na chauffeur asili totikala soka na 3000 francs na boko tokomona bondeko ba vibe bembe kota 43800 c'est pour ça 40800 bembe kota te na yeux bembe na mami wa mwana mama Elisa na eve au petit sala na atia ko sundala bango na bondeko na bembe na kata voiture nga na zongi sundako na ina zumbongo na ndako na zongi sukuna bato na benga kili boso bayi nga bilamba kuna na changer bilamba kuna na libanda ya moke na bembe na kati déjà 19h bembe na kata voiture kokoti kuna kati kuna ya bondeko yo moko zinde kuna obongisi ye avec kutimbo wana bapesi mukanda na zongi su na sima wana na moto wana mulile se koti kaka mami na eve na ngai na sewa za mkolo pango oyo na mbai na ngai na chauffeur taxi wana na Fulgence mwana grande sœur na esi wana kabino za mibali bolongo mami pe na eve bazokoka te ngape kwanza na mutema makasi nga moko na tike kana na ta voiture abengani bango na ngoli bilamba na pangisi ye na tise bilamba propre na zo ya salté wana na kangisa ngosika moko na te pembeni ale na siso bongisa ye na bengi bango boya ba boteli kwa branka ba kota na mort ba biyo moko kota pesa identité na pesa identité na ngai na pesa no appareil na ngai ngamo na tindike bembeti na kata morgue to koti si to fait un peu na soki pe ba moi na petit sœur soki ba filme moi mingi ngai na soki ka filme moko on a zako ka soute to mama ki bibebe na kati sa ninga lokwa neti bien te to koti na morgue ba 20h to zona chauffeur wana ti a zona awa to pesa asengi 40,000 banda 16h ti 20h wande te nande mutasumba ki voiture nande voiture bebe ke koma ki solane fa ke suko la voiture na bondeli e boti na pesa 30,000 andini azu 30,000 chauffeur pays to se peut to tikali a dans maladie ya grave ba cause apela ba bengi bato moto zobela ezalaki te po mokolo wana soki na kozwa traitement na bimia wa sukoli alati pe bilamba na ye abimi nzela yango akei apatisi akepa kezwa traitement na zongi te apesi kaka merci pa nzambe po toyebi te tokoki jamais koloba sata po topesa sata pouvoir to lokumu te po lokumu ebongi topesa ngo kaka ya nzambe tozongi soso na mboka nzambe ye moko ayebi na nyonso oyo esalami na famille oyo nzambe nde message nini
tolectine nous allons pour un comportement fait les aux la Congo maintenant KO ya yo mutu na mawa la police na makambo ya hôpital ko sala kinga passe makambo ya hôpital ya bondeko ko mutu bosi boyi na aza ya kokufa bote no atana moko pesa sota mukandata lobi ya kofuta mbongo me baboyi bakoti na moko te batiki biso kana kata mutuka tina nde to ko zambongo ngana tike bembe na kata voiture natiki mami na eve na kata voiture na ebembe na chauffeur na zongi su koto ko na ko zambongo ko na kesu ko rejoindre bango na hôpital en tout cas esala inga pena passe makasi esala inga passe makasi esala inga pena. Merci pour assister à na suka. Alors maman ni adota la on a poto websa yeni ale dani asa mama le kinabiso bazali kolia tai ko ya ye ya tai ya mama ni bakata na muziki bakata na muziki bakata na muziki. Yo cameraman lo filma kawapi? Ustala kawapi?
Mama. Mama Louise Mbote, hein? Tu es na matanga ya Mama Jana wa uzana makama koloba? Ana makama koloba konda mwana. Ye mwana zalaki mutu malamu tango zalaki na ye, est-ce que anosola bien na yo? Anosola bien. Ok, sikoyo bazotala yo mpe na poto oya pa mama ni message nini okopesa ye? Pa mama ni pa bana nyonso. Bana nyonso baza na poto. Bana nyonso bana poto bangani awa baelisa balioni tozala wa na église. Na ba koko. Ta koko nanga mutilo ye pis ka ye. C'est moto, vamos tudo. Tu é moto ali lá. Na msafi ha. Siko mora benda mora guider. Hola.
Mbote maman? Mbote papa. Yo maman Nzango? Nga maman Nzango. Maman Jeanne azalaki nani mpona bino? Maman Jeanne azalaki mama moto nobeta na ye Nzango na église ya Saint Gabriel. Ah bon, une équipe de Nzango na compte église. OK. Maman catholique. Azalaki ndenge. Azalaki mama moboto, azalaki bien. Bien, en tout cas, tozoni ne mabete. Maman Jeanne, na kata groupe aza yaya. Nous tozali balek. Kasi tozali bien na maana na mama. Donc là, maman Jeanne, en tout cas, azalaki boboto midi, azalaki maman. Na bina collecte na mususu pe yo, to beta pe témoignage. Tu vois pas maman là la monnaie. Yo so comme journaliste, là yo so yo pose ma question. Yaka. Yo ne poser ma question. Maman Jeanne en tout cas zaki maman mo boboto, to salaki ne bien, to ko beta Nzango. Mais azalaki moko sika so babomi ye asiliki mo so babeti mwa kao na ye apandi maboko nebo en tout cas azalaki bien hein bandela le ballon vérité to so azalaka bien so apolé non silika il parle ba point négatif babomi ye azalaka kosilika mo sukolo bangaloba msupe ya bien te tosiliki pe mais mo to bongisa OK azalaki maman moko il a parlé ba défaut mbuto au minimum ba témoignage ba baka makambo kaka o azalaki bien mbuto pe na ba qualité na ba défaut na voilà azalaka kosola oloba te le sera gagner na défaut na ye tout à fait soki babomi ye fasilika ifa lobaka mabe ya koopenda na pe pembeni alobi bana na baza akangi kanda OK mais moto tosisa Nzango tozongani bomoko ezongi azalaki na mabe na ye azalaki mpe na malamu na ye malamu ezalaki nini malamu ne ezalaki ye moko kabela bato conseil boye na boye atuka azalaka ne bien azalaka bien merci na oloba lisusu témoignage maman Nzango moi témoignage pour maman Jeanne maman Jeanne maman Jeanne azalaki maman moto azalaki kosangana na ye obetaka Nzango nabeta Nzango donc terrain na biso yango donc tosanganaka awa tolandanaka na mpasi na bisengo mais nzambe azwi molimo na ye atuka mpe malakimia motu nyonso azalaka na malamu azalaka na mabe na ye mais tozalaki na ye bien tozalaki osala baentraînement awa mo mpe atombokaka alingaka te bakata ye soki okati ye asiliki ayaka mabe osakaka nango te mais lokola motu na motu aka na bato na ye tozalaki na biso na ye bien iwe yokabola biso molimo ne mpe makaka na yo personnellement nini otikali nango souvenir personnel mpo na nga na mama bon azali mama moso bosisi po toswanaka na terrain ya ngai mpo na ngai soki tosisi omonaka ke wana eza na terrain na libanda oza mwana ngai na kati eza makambo ya Nzango oyo eza ya Nzango eza ya Nzango ya libanda eza ya libanda donc azali mama ano porte biso baconseil mpo na ngai donc toaka na pasi obuke biso ezaka na poto bana poto donc toa na matanga toa na pasi ya bamama biso donc de mama déjà touti operdre ka na mwa moko elongi oyo soki fiancé aye direct te naza marié déjà merci ouais voilà outi koperdre déjà joueuse moko awa ya Nzango mwa message ezali mpona disparition na ye ngai bana bango presse po azalaki mama moko boye
parmi l'équipe na bango azali maman avant d'aller kosangisa bato moi désordre sur les allo nazali vraiment kosangisa bato mona bomi mobulu wana bazongi vraiment normal maman bango pressé pour équipe na bango pe les équipe moya ba maman oya catholique les équipes moya ba maman catholique donc baza ba maman mo bazaki présentable na ligue donc habillement les autres étaient mobulu te ba finga te malgré ma bezanga na ngote mais babi bakumisa muzuka soso akufike mais azali na mabe na ye azali pe na malamu na ye to vraiment pressé na o asaki mais bisika kei zamba zana biso pe de tikali milengela kaka on azali na moya moi merci. Nzambe na wakasi bonso basali bayo
batiki mokili mbala wekisaki bafuna komunio islam sika oyo babango oyo esengola yo tokondela solennellement la respectueuse d'apporter à la doctrine du Conseil de la Constitution. Yeah.
Elisa, vous levez. Venda. Kuna mama oya kufi mama loba na mwata mwana zoke oke na mutu ka o solo merci ndeko pesa maloba ali choriste ya biso mwana mwasi moko pe gentil na ndenge ataki mosala ye malamu nzambe akamata molimo na ye apemisa ngo na boboto ekozala malamu mingi. Merci. Mama matanga eleki ndenge nini? Eleki bien à commander. Mais pour aller bino ba pax bina na moni boke ça na 3 matanga na doyer. Ah boke cimetière te. Merci. Mon message na libota au badali banda bandeko ya mama. Merci. Mamuni bongo ya zalaki na ona kataka. Na mbola kisi ya. Donc c'est lié ya. O za pax o ya liputa ya seza mama frère zalaki mama frère ba mama ba bonza ndaka nzambe. Uniforme wana liputa seza mama frère o ko za pax. Azayi mo ba ko tele na papa. Yango moni kalilie na kata bonza. Merci. Matanga eleki boni awa lelo. Matanga eleki panza malamu. Radio nini? Oza internet to na kota mama Jeanne. OK. Moi le bamususu ezali pona libota na ye ndenge non libota na ye ndenge ngaka nzamba na kata église. To sei baza na kimia baza na boboto. So boboto ezali nde bakotamla malamu. Et puis les ouais maman Jeanne pamo e kabula bango te. Mais ezali lokola libako occasion hein. Pote basanga lisusu bolingo na bango ezala kaza malamu. Azalaki ndenge ni na bino na kati ya. On a pas azaki kitoko. Azaki moko botosi, pe moko ya boboto. Aho na zoma na bandeko ya pax ndenge bazolela yo. Mais la moni ya pax bala ni na cimetière te pona nini? Non, totini déjà délégation ekei. Donc na ben ndenge wana. Zakete ba mususu
bakene bamusu batika tosaka bongo. Merci beaucoup. Merci.